Bien, voilà donc fidèles internet de EHP Média. Bonjour et bon week-end partout dans le monde. Vous qui nous suivez, vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, à Paris, à Londres. Vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise Juvenal Kibala, grand frère Akapa Chavanderson, Kimia d'or depuis Paris, laisse-moi de vous dire un grand merci. Nous débutons cette émission pour dire nos vœux, le meilleur à vous tous, à tous les fidèles internet, vous qui avez choisi EHP Média, joyeux Noël, meilleur vœux partout dans le monde. Vous êtes partout, partout. Merci de nous recevoir chez vous, merci de nous rester fidèles. Nerato continuera Rolobakeno, tonton Azawana pour l'actualité. Tonton Azawana pour changer badonné. Alors avant que nous débutions cette émission, je dis merci, merci beaucoup à celui qu'on appelle Dej Mage Mouscador Rose, là où repose la confiance de Katika. Merci à Marc Kadogo Manzaka Mankoi Aftani. Merci beaucoup à Benoît Ondongo, 4 fois maman, Mère Poucha, Mère Isbak, Mère Mangenyela. Merci à mon cher ami le boss, lui avec le dollar, l'euro, il n'y a pas de trait du nom. Messieurs Serbois Credo, là où repose la confiance de la première dame de Paris, Madame Karine Credo. Bon, on est à ça, là, plaisir et émission. Oh, ça l'a bien. Alors, Lelo, tout le monde, la situation, il y a Bakuluna. Niveau ya Bakuluna, n'est comme na Kinshasa. Robi Manayo, Baromi ko 13 bino, Bachomoro Kende. C'est vraiment étonnant. C'est étonnant. Mais à partir de l'émission, on est voilà donc pourquoi phénomène Kuluna est comme Makasi na fila Kinshasa. Phénomène pourquoi ils ont ça la bongo. C'est pas vraiment bien phénomène on moi c'est pas tout pena et ça là Tansine. Oh Clara, ça va? Ça va? Ça va bien tonton JV Nangai. Oni. Nena moni on a sepeli Makasi. Hein? Na moni na sepeli Makasi pour place yozali. Moi bat ba yoka kapé ba monaka monaka. Kimbuta pena plaisir Kimbuta. Mais toi si je me Clara parce que c'est vraiment place wa kokende. Mais si j'ai Makasi ya Bakuluna, na habité Bakuluna lelo na fila Kinshasa. Et comme le rôle le moment ya kokamwa Bakuluna na habité. So beaucoup na pena bakabongo. Papa tika ngande na zabo eko. Donc za lokola prophète. On doit prophétiser o esalami lelo. Tika boy. C'est la vérité. Ndena zabo eloko na kutani na ngolelo na 7e ri kakawa. Eloko na kutani na 7e ri ko ndima te. Moi mobali moko boye atia bazo bengi soki nani, atia basuki ba teinture ba jaune, ala ta mingi coupa rouge. Oh, asali. Moi na mobali wana sengi ngana sombele mai na fungoli porte-monnaie na pia 500 fois asoma mai. Oyebiki abotola ngambongo nyonso. Oyebiki ko kimi ngana bandiko lela. Nazolanda de singo Samia lelo lelo na 7e ri papa. Donc kokima na olela. Bato singa même moi mobali ngo c'est comme ça kiti boye. Azawana soki azoloba soki se vanter na bambongo na yeso ipendeni. Na kima na ke récupérer papelo na oloba. En tout cas, na bike yo balandaka o mingi. Donc bakonza mboka basunga biso pona na bakuluna oyo. Bambongo babotola biso so babi ba place bambongo wane bimaka. Ne bakoki jamais ko botola biso za mbongo mususu pene moni mutasimbi oleki si oyoki mawa ya mbongo wana. Et surtout biso bana basi to souffrir pona ozwa mbongo papa na ngai. Moto wana botoli ngai mbongo chance petit frère na ngati France. Maître Tigre oleka. Ndena belelié aye à saisir ye a memie na la police. Mais phénomène Kuluna o to so comprendre que le na fila Kinshasa. Na 7e ri. Au terme le rôle mutuno sa temara na 7e ri. Mutalobino Tansine Clara et denga vraiment na moi 500 na bonne volonté yayo. Au fongoli sac pour 500 pesa. Abaki yo yango nyonso. Abaki ngambongo nyonso, abaki ngambongo nyonso.
bokutani boluki bomoni ete ngai moko nanu kokima na olela bato basi aza nde nini mwa mobali wana aselembisi biso babenge soki nani wana aselembisi biso ngai belati coupa rouge bo alataki na gilet boye coupa rouge wana oyo toyomona na bemission te pomba ye te nayebi te puiske nakutaki na journaliste moko mpe kaka baosolola soki baosebimi na pandi kutu bango na se desordre makasa pianga mbongo na nga remettre yo remettre nga mbongo na ngai sauf que esi asali soki adepense ndambu mais l'essentiel nasi nazwi mbongo wana euti musika Sandra Bosiomo na Lion atindeli nga mbongo Maclar afete na bana donc mbongo pena ya ba bonne fête ya ba bonne fête Sandra Bosiomo atindeli ngai mettre loboko na France atindeli ngai mbongo wana na petit frère na nganda utaki France bongo nani maître tigre abisi nga grande sœur ovanda boete fo fete kitoko tanke nga na za wana amemeli nga mbongo neso papa mbongo ne kende nga pa individu makambo oyo pende aprouvrement nayebi te totika na susi ati soki akobima toyebi te mais ape mwa demande moko na kosala na bakonzi ya mboka bosunga biso tozwaka mbongo basi mingi biso bana basi bosalaka biso bosekirizaka biso na babie na biso la police kipe biso na babie na biso baindividu nyonso mabe bayibaka biso wana toza na besoin tomona bango te natike na susi ati mais abima te mpo akopesa mwa 5000 francs abima te bozwa vraiment soin na ye akende tolobaka kaka akende bakendaka mpe tomona ntango baobima babandi oseka biso lisusu papa tika merci beaucoup Tantine nayebi ka avec yo message na ngai ekomi merci beaucoup Tantine Clara merci beaucoup alors bomona pasi vraiment ya boye pasi ya boye talaka sero na bengi toyebani na ye Clara bakobaka ye mbongo mutu asengi ye 500 francs ya pamba akofongola saki bakobaka ye mbongo c'est étonnant babiloko ya boye mais toyako continuer na micro baladere toyeba qu'est-ce qui est à la base ya babiloko wana nyonso merci beaucoup la pasi komona bakulu na ne bakobotola bato bambongo ser na biso awuti na ye soki wapi na ye komaltraite mutu mwa mbongo ya pasi batindeli ye ya kosala pasi na ba bonne fête pena c'est vraiment étonnant quelque chose oyo kosala bato nyonso pasi ya komona Kinshasa to kende wapi na bashaka ba biloko ya boye ba bonne fête oyo mutu akobenga yo magila balançoire tonton zomo eloko bo babaki yango c'est vraiment étonnant buta pomba pomba ouais eloko kokama bomona ngo en direct ça va kimia ça ouais calme ya liboni yo calme ça na ngolo nzambe tu peux on a ba kema boy na teka sexy ya selfie yo sexy selfie babenga sel anyama Pedro babenga sexy uti no wapi ngo boy de nga uti match yo uti match na ultimate dans la thème na c'est plus fort match malembe match équipe nini yo équipe nationale mutebeti lelo équipe nationale beti match beti na la libenga chevre bi ibenga za entraîneur ibenga joueur qui moi qui pas yambi bien Monique okosi na biso match na de le parabeti yo tala ngaku na be match banana deuxième monde Pomba kamgosu kuwetenda match moto rata wana tala ko na deuxième monde Pomba toza mikolo koko sanga ite yo outi match te malembe na bino bien que na outi match libenga yambi bien RDC betina nini RDC betina Léopard franchement c'est étonnant na ebite ndeko yo muto uti na ye bokuta ine wapi na ebisi yo amoni nga na kwena mataba nzela na ngai comme ye ndenga za wana toyokaka ye po yeso boyo zoki tonton Givre na B0 Pedra tonton Givre ye tellement côté tout ça au boy en 4h32 donc il faut tout l'andé car jana sena yo boni bo pomba amalem la yo ke bomo ba miso ba tuke ba toza en pleine émission OK toza en pleine émission yo ozala ba mandat ola boa komona vraiment c'est étonnant hein
yo ne ozana ba mandat d'arrêt ya ko luka yo fo ba zuwa yo ba ko luka yo nga ba luka nga te le seul muta o luka nga kufa mo butu na lobi boya yo outi match te na oyoka yo outi match te de 1 na outi ko kutana na nzele moko asoleka parce que lelo to lobela phénomène kuluna nzele wana lobi boye na 7e miri akuta na jeune moko boye alati culotte ya rouge bon na lobi te eza yo avec tout le respect que je vous dois na respectera yo trop avant bank sanga non melo na bisaki yo mam na ngo mo kena ndenga mabe danger moi le na sisi question te nzele wana lobi boye ezali na garçon moko asengi 500 francs azobimisa po azwa ngwa pesa akabela edison garçon wana abaki ye mbongo nyonso oyo la divine Jackie Bilengi atindelaki po afete na bonne année Bobson ya Nzambe atindele po afete na bonne année babaki ye mbongo wana mais balobi tolobi te eza yo mais balobi ke alati kilote ya rouge azana teinture na mutu azana teinture na mutu wakomona te ke tant to wakomona yo no bomo bêtise de ngana za matero beta bio beta na ignorance bonene na biti otambola no ngaiba na lobi te ke oyi garçon afi muta fi yango alati robe alobi jeune yango asana ba teinture kaka neti ya yo boye ba mwinu papa boni boyeko nga nayibi eloko te ya mutu nayibi te nga za mbongo na ngai na lar na ngai vrai chéri na kati ya Paris na France Merlin la Amarula la chinoise atindelinga Dos Samoa ndinga ke États-Unis atindelinga Julien Liwanga garçon lengi na Paris atindelinga yoka oh malembe yo na boye yoka malembe non na lobi boye malembe oh tonton OK oui malembe oh tonton bengo na bona na juvenal malembe c'est là besi nyama na lobi boye pomba bon tolongwana na nini wana tolongwana makambo fi wana yebisanga bako landa biso siko peta manke ngana loenge alobi te biango za mutu OK ça va alobi boye ngape alobi te eza yo mais par rapport ne na moneli yo namba tensi ne na boule ke za yo boto lungwe hein to balusa livre batu o ba kotala biso to akolobela phénomène kuluna lelo phénomène kuluna et comme na ville à Kinshasa siko yo komona yo boye na ebité na la décalo mabe mais instrumental nanga makambo ako sala ebité que non na ko sala émission eza étonnant makambo ako sala o sande mission ngabuleko to solo normal non ça l'émission question na ngeza boye batu ba ko tala yo batu misuba lobaka balakela yo mabe oyo koma boye oyiba eloko ya mutu ne komisa na ba citation boye to ezalaka nini mamna loba ser na ngazo bosio mwana France na Nice ayobi maman maître Loboko maman Jean Siraf Arthur maître Tigère ceinture noire ayobi na France na Nice nga mutaola kelanga mabete nga comment pourquoi takutana Jésus boyo beta na ignorance Jésus wapi nga kutana Dieu na lia sani mona Jésus wapi moyibi akotana na Jésus nga yo bango te makambo akoloba c'est étonnant beta na ignorance bato bakoloba selfie yo ozoyiba bato biloko awa na ville ya Kinshasa kokata bato ba machette fina yo oyo pona
Avant de commencer la séance, Moussoussou, c'est normal. Tant que tu vas retourner pour la pomme. On dit batondi. Baby ngam na kwa fa koto tonton Jivena monio. La munanga jamais na kokutana mutu mobo na nzetanga. Te na expliquer okutana mutu mona nzela mankaka yo ça bien te. Mais bato ba kenga ibi on est ensemble. Jibalo bango. Yozo iba mutu après ba on est ensemble. Jibalo bien on est ensemble. A commandé à demander, Mouton commandé à 5 l'autre va payer. On connaît pas à demander. Ça a commandé à demander à 5 va payer. Ah, yo beta français on a ignorance. Na fina yo ozwa pétain on va na bande de l'école. Nga tanga nga grand intellectuel. Osukona niveau. Te bon jusqu'à na suka na 6e pour me chaku fa une école na mona ke ati tu na no ke me chaku fa na chana nga na se. Na 6e me chaku fa ka. Ya na boma moto. Na option nino su. De 6e primaire to 6e des humanités. De bon na habité nga par jour na tanga na ba salle na lingi mais na sur la maîtrise te. Mais comment yo tanga na ba salle yo lingi? Mes écoles. Na droit tanga na primaire 2e ti à likolo ba salle tout na kota. Swani na lenga ni veste atana kufi tayo ndo komande bola cheve veste momi na ngata na bali tata la sente jour akufa ata bali te obligatoire ala tara avoir voile. Si ko pour faire makambo ko lo bakeza ya solo soki na tunio question moko bo eza ko lié na makambo ya classe o ko répondre ngai yo zwanga nan illettré ok. Amuta ignorance. Na lobi boy. Na bino bien pesanga na teka sexy. Ça va problème ezate na lobi boy. Mboka oyo. RDC. Na lobi bien RDC. Na regretté. Mais libenge fait longola raté vrai bilibenge. Ça va problème ezate na lobi boy RDC mboka na ngana oya yo. RDC pesanga définition. Ya ba mo wana misatu wana. RDC. Définition lango. Et là, makasi. Et là, makasi. Makamwa ko sala c'est tona ta batunde batondi. Na lobi RDC linko loba nini? RDC. Ucholoba awake otanga. Question on eza ko ataku muto atanga te. Ako répondre biso. Bato bako RDC. Regardez. Franchement c'est étonnant. Ah la récitation na beta et belle. Wako sala makambo lokola oza ebuele. Wako sala makambo comme si oza ebuele. Bon, tolongwe wana. Na classe tango zalaka. Réciter ngai. Osala nga moi récitation oyo yebi. Parce que ozoloba awake otanga réciter lenga parce que sona benye mona mukie bana baza bagoye ba récitation. Na benga mona. Oyebi récitation? Non oyebi récitation. Ya yo yaka. Yaka. Mo compara. Apecha ndoki tiake. Na ko peso exemple, ya réciter nga, ya sala moi récitation morobo. Pardon. Attends les chapeaux pointus. Sala moi récitation oyo yebi. Les serpents, un méchant petit serpent entrait dans la parcelle. Il rampait, les poules crient et s'envolent. Papa l'entend, il arrive avec un bateau. Papa frappe et tire les serpents. Nous dansons autour du serpent mort. Ah, vous pouvez beaucoup acclamer pour Tantine. Ah. Yone tembe sili. Si vous avez une récitation, ça l'a plus. Rosa ne peut pas moi petit soit un antique avant faire un normal. Na posé une question. Station mon adieu na ke cop. Mon beau village. Ah, va faire le match. Qui s'est mis en clairisseau, ma B0.
et encadré nyama en éclairage. Wani no sali. Wan lobe ezali. Ah, yo bika trop de bolo quoi na perdre bleu rebelle. Merci beaucoup. Bandero ba Rolanda biso eza Sony makasi ya romona e Malembe. Non, nalobi boye. Ngana za matika songote. OK? Malembe, c'est là. Bien sexy na bien sexy. OK, c'est là. Yo tellement bayebi singa ke yo na ba émission oza ko sala na ba confrère na ngai net matika songo. C'est un grand monsieur que je respecte de loin. Yo okomi ko bunda na ba chroniqueur. Awa okomi déjà ko menacer en pleine émission. Olingi obundisa ngai na bunana ba comité te chroniqueur inobo kena vers club soka na bunata na comité moko. Kena imana sera bunata na comité moko. Masala ngayebi na Belgique. Jogo asimi ba jogo nyonso. Junior Gabananga. Ya bopusa na ko ani na longa Malembe nalobi boye Junior Gabananga ebi jogo solo biembokan abenga ngo to solo ya Marlène Kasenga to solo laka comprendre siko na bi bato barola na biso ba Francis Liloko flamme olympique mobala kitoko na kati ya Paris siko yo Malembe ngana ko poser question olingo kima yo oso bundana matika songo en pleine émission ça que oso respecter sous biso te ba chroniqueur tu le sais omona ko lobio Jogwa solo qui moi qui grand défenseur na mazembe na Lubumba Jolanda nde to solo la Junior Gabananga landanga mer nanga blandini pemba Suède Holandanga Koda Mboka Holandanga Mathis un voyou ngana ya Malembe omoni bato chotanga ba trésor pour tout basa batu minene ya moko na biso OK ça va merci mabezate bato kotanga baza ba personnalité ya makasi ya moko na biso mais comment yo robenga ke matika songo arosa la foi Mathis il est très non pardon nabi kometa histoire Mathis c'est un voix mwana responsable nana deux bana ngana zo a charge na bango mwana nga liboso bébé Wakadugu yami balende ka jele petit wana maîtriser jeu lobi na recouvre petit wana kanga bit comprendre jamais wana ko batala ba mona papa bunda na Matiso Kasongo eza pe ko bunda te parce que biso lo total yango na beta o beta Malembe na ika banga bo Matika Songo nalobi boye boy ka luki ngati to bae bien ensemble bon match nalobi boye non perdre te nalobi boye 1 on a besoin de 1 naza on te pour na loba n'importe quoi 1 non na profiter na bien nalobi naza matite OK yo kana lobi boye Malembe abilongola histoire Matika Songo Mati c'est mon confrère wa moninga na été parce que un an nous Mati nalobi boye braza na mbongo nalobi boye o monina ko sawana il faut olukaka batu oyo ya niveau ya en fait ya ligne na yo oyo osani mama ba débat Mati asa muto avant na bande de l'école asa respecter na batu o balandaka ba Miguel Bakinama balandaka ba Jures Peugeot ba Willy Kalonji ba honorable Bachayimbi na kata Suisse azorata akolanda biso mais tango ozako buna na Mati ngo pe ako papola yo monite ke yaka nabi yaka yo na lobelo te na pesi mkongo na be na ti kombere mito makele atiki 2 mitu oki bana ba témoigner o bana na cadre na beta na bengana kioti makambu ya mito makele mana Mati ça rien à voir boy yango na boy Mati ko boya Mati c'est pas problème mais ngana lobi boye oza ko respecter lisusu biso te ba chroniqueur boy Mati Pecha Vrangel a bengi na Paris na France Merlin
à Maroula. La chinoise, na Paris, la benginga. Merlin na Maroula, bato à Rotanga wana, hein? Ba Merlin na ba chéri, Malembe, ba Jires Peugeot, ba Rotala, papa, hein? Papa na disquarette. Barouli Kalonji, honorable Bachaïm, l'un qui se fasse avec gentillesse, qui se porte avec noblesse. Si quoi, Baromona yo, net Zaboui, hein? O menacé un petit. Obi go menacé une émission na ngai. Na menace, tout le monde na robuna na matite. Obunaki. C'est le moment où on a prison, on a parquet. Son a bêti au coin, na ke parquet na simarango la muka. Mais son a bêti au coin, na ke bolo pour ke kunomba mo. Mais tout le monde n'est matière au papora, on a boulevard. Biso no sto moni. Si quoi prison o ezaki wapi parquet o ezaki. Tochana se. Tu Raphaël mon peut mettre le beau quoi là na rosa ngate wa matite macha fenea. Merci beaucoup, mais nangina ebisolo moko. Na saki émission na Mati. Mathias s'est excusé d'abord pour na bateau ba landa kaye. Ba Kapacha Vanderson Kimia, ba Bobson Yenzame na kata Suède. On se comprend. A s'excuser pour na bateau wana nyonso. Ba Marc Manzaka ba Serbo Credo, ba to mbongo pena ba landa kaye. A s'excuser. Mais à l'obio, à chaque fois avant de kuta na yo, na sima caméra. Akobeta kobalusaka yo jusqu'à ce que yo pomba na Kinshasa oyo ako effacer kombo na yo. Bengai yes alobe dajimo. Botika ba mike ba epa na ngai. Yes alobe nini? Dajimo ko. Botika ba na mike ba epa na nga. Po bo kontina likola maboko na bango macha mo amuke. Otika macha nga bo konta likola maboko nae. Ke baya epananga yo wako yebisanga ba livrer Mati aya epana yo. Oui omoni yo on tonto Juvernan yo ebinga bangaki komona tana mono na mona bule mona ya mona kasanani ya Obama la kasi mo kasi ya trésor langue ya France Hollande mais njo ndo anoko congolais. Mais Mati voyou. Oh non. Non, permettre te obenga Mati voyou na émission na ngai. OK? Avec tous les respects. Anelote. Makanga mutuka ngane kana la police tile la zwango. Alele la ngai na tindiki le poids. Babi misa mutuka le la ignorenga. A ignorer to mena osenga. Na santé. Ma on met la foin. Na bien, na osenga o respecter biso ba chroniqueur, OK? Respecter biso. Na fingi producteur, te na fingi chroniqueur. On a bina supporter monter na fingi. Siko lelo so kuta na Mati. O osenga pardon? C'est un grand habillé. Grand habillé c'est quoi? La tikitoko. Bien habillé. Ah bon. Bien habillé. Osa bien billet la soko ti mat billet so ba réponse on a kozonga so za ki Mati me bobundi de yo na mo no réfléchir Mati mutu a raté libo manoa agene lotoko non mais yo a bien non Mati c'est bien enguillé. OK merci beaucoup alors lelo so kokuta na Mati boy oza na droit peut-être ya kofuka marosenga pardon Mati na ono so na sala ki taba Jivernal yo bunga to neni yo no perdre tenga na perdre te beta bien minene nga ko banga Mati te nga ko mo prier babenga ba ma benga nga yo ko mo benga o comment prier oui nga ko mo sambela ma mutu na tika la limbisa e mais bana kana mbatie maboko ba bete nga na so kuta na Mati moi mbote échange te na musika pembeni ta domine na trophée à remise. Oh, je salue à passer Tracy Melenga. Jour à ce qui trophée. Yo wako kima Mati, wako mona Mati, wako kima na kima c'est normal na kina jeune. Ah, na kina jeune. À chaque fois on écoute na Mati ba nos arana jeune. Te na obuna na pete nga pasteur da pekisinga. A baptisé nga ukombo, abenga frère Jacob. Le frère Jacob nga pe na robenga yo pa na nga to fandi pe na salon à l'aise calme pe zali pasteur a singa na vanda calme a pe singa masanga mais
agene singa na bayaka mais ming te ba personne masanga mais agene agene na bayaka ming te c'est étonnant. Bon émission na ngai et vraiment que ne vraiment na suka oh phénomène oh c'est là qui par rapport phénomène kuluna mais tina na benga ki na kanisa ki yone muto baka ki seruana mais comme ça yote mensonge alors ainati tina la police na ebelo rote mon bien nga menacer en pleine émission moi ya mona ndol de katoye ba na piera mbote mon déjà cop na bango alors ceux qui tokoki ko retenir na émission oyo na passage na yo et pas na nga toko retenir nini oyo a retenir a balande émission na yo au raisonnable bien c'est un homme femme sage baloba nini femme sage yena baptisa ndaku na ye tamoni mabaro kanga mobali na bana kela ba ntina menjili bazwi ba baptême sage femme baptisa nini femme sage artiste maison buna na ngo pena yo mona tiko pena buna stage femme artiste ya maison donc moi ça maele abatiza ndaku na ye balanda bato tu babulaka yo otresaka bato esa nango lokuta te naiba te nazwa kaka obotola nazwa apelo ka mutu te ngana na cabine na ngana luka mbongo eza cabine na cabine pesanga $5 ya Vodacom te 500 unités ya Vodacom mos na la flash ça va comme na suka bato balandaka yo ba o bayebi yo ba oyo bazaka na respect oyo zaka na respect mingi pa na bango moi 2-3 personnes ba bonne fête pe yango de nga bonne fête ele kama bea na ndeni mutola mwana mona na te na ndenge nini te momia botaki lifanto so mutolu bakatela pecha na hôpital mona na te pecha ka na hôpital ya na maîtriser na luka na balar bato ba olanda yo kasi batutu balanda nga charisme vinga en États-Unis et na charisme vinga en direct olanda nga yo moko yebi na Tunisie babi moi ça solo Blandine Pemba mère na nga mo na alela ka siko tela no bato yo boka ba Blandine Pemba mais ba mona yo wa ko changer te na chanza Blandine Pemba na pesi mbote pourquoi pas dans Samouraï en direct États-Unis mbayo aussi là na pesi mbote babi Fabrice Ferroyal Jogwa solo na Paris na pesi mbote Julien Liwala Gaxel na Paris na pesi mbote Pierrot Moute ba professeur de Paris prof ya solo ya poto professeur de Paris Pierrot Moute ba na pesi mbote Merlin na pesi mbote vo chéri Merlin Amarula la chinoise na Paris na pesi mbote Sandra Bosiomo na Lyon Gali Zatonga na Lyon ekoki Kasimet malem yo lesanga oh koda mboka bosko soto kutana ete na bona zonga prison luka problème koda mboka na Suède na pesi mbote olandanga jogo ya solo lisusu na pesi mbote olandanga Junior Gabananga na Belgique na pesi mbote zalaka yo mbayo sila babi trésor pour tout amaga na pesi mbote makamini no oloba na Nice na pesi mbote maître Loboko babi réalisateur à solo caméraman à solo pense moko la pesi mbote muninga na lisu na niveau Canada Ready Black mokonda ba image na pe mbote na teka sexy bandeko nyonso oyo pomba bwaki na komona bwa likolo ba Canada banini le roi de Bongo kwikwi vraiment ping pong kolomba nyama ya mama mina mokambi na pesi mbote. Merci beaucoup et ça linga plaisir le kan émission na ngai non grave ça te ça linga plaisir bombo tabanyama
Ok, ça va. Merci beaucoup. Non, non, non. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bato tout balandi biso. Bato tout pena baso qui temps. Ya rolanda émission na ngai. Merci beaucoup na bato no so balandi biso. Merci, je dis merci à Kapacha Vanderson qui m'adore, la femme qui pèse avec les euros. Serbois Credo, lui avec l'euro, il n'y a pas de trait d'union. Benoît Ondongo, 4 fois maman, mère Poucha Emangengela, mère Isbak, Talara place na Charayo. Manzaka, Kadogo, Mankoi, na Allemagne. Fumuma Jidej, Muscador, Rose. Motema ya Katika. Monisco bateau dans Boaka. On est passé à plaisir que tonton a la bon chic, bon genre. Ba Francis Liloko flamme olympique. Juvenal Kibala. Folongo nga komba basi. Nandeni. Te Juvenal et Adam Mosit. Non. Donc merci la binonoso. Ba JSP, je vois pas disquaret. Ba Miguel Bakinama. Honorable Bachaïm, l'homme qui se fasse avec gentillesse, le boss. Petite sœur n'a propre. Magui Balansoir, Balobi Oumela. Miss, ça sera l'olène non est balandi. Marata Roteka Malika Bouna Wense. Magui Balansoir. La divine, Jackie Bilengi, Arsanti Sana. Merci Nabatono Sobalandi Biso. Merci beaucoup. Pense Moko. Oyangai, maman Geneviève, maman Geneviève, maman Geneviève, Amani les boss, Edo Amani. Merci beaucoup de nous rester fidèles avec tonton Juvenal à suivre. Merci. Merci Mote. Ciao, ciao.